Ah, Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Merci na ba Fidèdia, merci na ba Fidèdia nyonso. Fidèle Story yango yo bozota lato. Bozota laté avec moi, votre humble serviteur, le président Fidèle du Motonzambe, l'artiste, cinéaste, le grand manager et la star du moment. Toya lisusu na film oyo pouvoir forcé, pouvoir ya makasi, pouvoir oyo bazwi yango na makasi, bandeko nanga ya basi, bandeko nanga ya mibali, ba papa ba mama bofanda liboso ya ba TV, bofanda liboso ya ba telefone na bino, bolanda film oyo, film oyo eza kitoko ba Fidèlia, film oyo eza goût, tika, napesa merci à mon cordon, trésor et candole, miel toujours, toza, peto kozala toujours. Merci à vous, mon DT, DT de miel télévision, mon ingénieur privé, Arnaud de Boutella, Moutunanga ya Kati, ba Fidèlia, film eza kitoko bandeko nanga ya basi, film oyo eza goût, tolanda film oyo na bokebi nyonso. Roi, bonjour roi. Roi lalito akufi, film bandi kitoko bandeko na ngai. Roi, roi na ngai, roi lamuka, roi mai yango esengaki na memeli yo roi. Roi na ngai lamuka ozwa mai yango yo. Roi lalito akufi, film bandi na liwa, film bandi na tension, film bandi na émotion, tolanda film oyo bandeko na ngai ya basi, wana ngai ninango ekomeli roi o, ninango sali roi nini, roi na ngai, roi la muka o, roi la muka, ninango ekomeli, azolo bate o, ninango ekomeli na yebi te, roi sali boye po na nini o, roi kei po na nini o, otiki royaume na nini o, bandeko na ngai ya basi, film bandaka awa esika tomonaki roi na biso liboso ya la cour, liboso ya lopangu na ye, liboso ya palais royal na ye, roi akufi, nini yango ekosalama nsima ya roi, bandeko na ngai nini ekosalama après liwa ya roi, tolanda film oyo na bokebi nyonso ba Fidèlia, tika napesa merci à toi, reviens Fidèle du Makese, mère ya palais Kolobo. Merci à ma fille, Serfi Fidèle, la fille unique de son papa. Royer yo bandeko na ngai roi akufaka, royer yo ba Fidèlia, roi akufi, trône etikali vide, tolanda film oyo na bokebi nyonso, roi akei na mabele ya bacentre, esengeli toswa responsabilité na ye topesa na moto mosusu, tokoki jamais kotika trône ya roi vide, donc tokoki jamais kovivre na mboka sa mokonzi, donc tozuma mikolo ebele depuis roi akufi, esengeli continuité ya royaume esalama, esengeli totia roi mosusu ya sika, royaume na biso ekoki jamais kotambola sans roi azala, tokotikala bana bitike te, nani yango akozala roi,
Obiora nde akozala roi. Obiora yende azali mwana oyo azali permanent ya trône, héritier du trône nde esengeli azwa bokonzi wana. Ono okosi ono okosi jamais. Obiora akoki jamais kozwa bokonzi ya mwana na ngai. Bokonzi esengeli ezonga epai ya mwana na ngai. Obiora kotikala jamais kozalaka mokonzi na kati ya mboka oyo. Mama, ezali discipline ya royaume ndenge lobi. Mwana na yo asali plus de 10 ans na kati ya boloko. Na crime na maître ya salaka. Donc aza déjà détenu. Eza impossible maman. Brani na ngai ke moto aza oti na boloko. Na crime pe aya kokoma roi. Ekokoma lokola mboka oyo baza ko diriger yango na ba criminel. Mwana yo aboma yango ba tie na kati ya boloko. Ono ou sala oyo eza juste. Pesa oyo eza juste ono. Mwana na ngai esengeli azala couronné, azali mwana ya liboso. Ye esengeli azala couronné. Peu importe crime ya salaki, peu importe aza na kati ya prison. Esengeli azala couronné. En plus c'est akufite. Jamais boko pesa couronne na ye na moto mosusu. Mama, elobi te ke toboyi kopesa mwana yo esengelaki yazwa. Mais yo mokotala mwana na yo aza na kati ya prison. Pe o bakangelaki ezaki asalaki crime. Abomaki mutu. En tout cas c'est impossible. Donc à violer pe abomi. Eza pratiquement impossible to pesa ye bokondi. C'est impossible. Soki mwana yo azalaki libre na minute awa toko discuter te, mais na minute aza na kati ya prison. Donc c'est ridicule tokoki jamais ko pesa ye bokondi. Jamais. Bakomona biso banani kanisa mama, kanisa soki ezalaki yo na makambo yo zolo bawana. Ozomate ke osobe ma malédiction na kati ya royaume na biso. Tokoki jamais teke ba sage. Tokoki jamais kopesa mwana wa bokonzi. Mwana ngaza criminel te. Mwana ngaza kaka ba circonstance ya vie. Mama biso toboyi te tobandeli. Tokoki jamais kopesa mwana na yo bokonzi tanki aza na prison. Jamais. Toko sala yango te. Obiora nde toko couronner ye lokola mokonzi. Descendant ya roi. Esengeli nde obiora. Eko sala mate. Na lobi eko sala mate. Na mona. Bo couronner. Obiora. Na kati ya pale. Eko salama. Mama eko salama. Mama eko salama bongo. Yango nde zali coutume na biso. Eko salama bongo. Eza bongo te. Oui eko salama bongo. Na kondi mate. Lobana kufa. Mama. Kango munoko. Ozarani mokoki jamais kotombola mbongo na yo liboso na biso mpaka ya mboka nini ngo ozana droit wana te ya koya kotombola mungongo roi zate trône mokonzi azate jamais yoko ko diriger biso ne ko diriger mboka esoka bakamba zuluba ta sala keba na mwana mosi wana bo cdt nyoso akoluka kosala na biso tolinga yango te. Biso esengeli to couronné oyo esengeli azala couronné. Ekita emata que ça soit ba million na ye toko cdt toko couronné oyo azali sur place et non criminel jamais. Nakoki jamais kondima to couronné criminel moto ya violent moto ya boma mona ya mboka innocente pe ake boloko to couronné jamais ngakutu nako cdt. Papa, nouvelle eza ke papa na yo akufa. Mutaza na boloko yeyo. Papa na nga azala calme. Oh, eza possible te o. Papa na nga koyoko kufa te o. Edi ke yeyo na kati ya boloko aviolaka mwana mwasi pe aboma ye. Yeyo bakanga ye na kati ya boloko 17 ans déjà.
17 ans na kati ya boloko kuna pe papa akufi bazali kosenga bandeko na ngai ya basi ba couronner leki na ye ya mobali oyo ya tikala parce que ye moye bapesa ye couronne eza te parce que aza criminel boloko na ye eza 20 ans nano abimi te atikali na 3 ans bandeko na ngai ya basi est-ce que bako couronner ezike to bako couronner obiora to te bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali film ebandi goût ono tika biso to sona ono mbote mama ye koluka ono vraiment ono na sepeli na yebi ke na ye na esengo kokutana na yo oui la reine nanga na mbio pe na esengo est-ce to ko vanda te to solola non to sona biso ka awa loba mama na ngai mwasi ya mokonzi ono nazondimisama na pouvoir oyo oza nango nazondimisama ke yo ozali moko ya baoyo nyonso tu banse ya mboka oyo bayokaka wi nayebi yango eza ngai naye kaka yango mpo na nde nayeli ntina nayeli awa nde yango alors nalingi tokopere na yo onowu nalingi tokopere na yo mwana na ngai la reine akoma roi la reine eza pratiquement impossible reine na ngai ono yo zali mpaka ya bancien yo za toujours na pouvoir ya koloba pe ba nyonso tu wana bakoyoka yo kende lobela bango nyonso ekosenga tosala tokosala ono mais souci na ngai eza mwana na ngai ya mobali oyo aza na prison oyo aboma oyo aviola aya kokoma mokonzi na mboka oyo mama demande oza kosala ngai te nde nazwaka décision tozwaka décision ensemble nakoki kozala ono mokolo ya basage mais tozwaka décision ensemble lesese ezwamaki nayebi ke décision esi ezwamaki yango nayepa na yo yo ndoza na possibilité ya kolongola décision wana mpe ekwei ono mama eza impossible eza pratiquement impossible pour que nalongola décision wana ono yokelanga nakopesa yo katikati ya bozwi ya mboka oyo ono ndimela ngai couronne mwana ngai ya mobali soki olobi ka bacourone ye mwana ngai mbala akoma na kati ya boloko nayebi ke ngai naza na pouvoir ya kocourone mais naza na pouvoir nde ya kodeside te ono oboyi ata oboyi naza koyebisa yo mwana na nga akozala kaka mokonzi na kati ya mboko na kopermettre te na obiora jamais nalobi jamais film eza kitoko bafide bien film oyo ebandi goût merci à toi Clarence Amaleka Moklara merci à mon ami privé merci à Izembidi merci à toi mon frère d'amour mon frère d'amitié Mutunanga Yakati Yves Badika merci à toi le grand décorateur Galva décore toujours merci Nabaï Bangaï merci à Chiti merci à Glody merci à toi Esieno yo moto yo monaka nyonso napesi yo mbote na ye na temple na yo nakutaki yo te yango na ye awa reine na ngai eske ozoluka bafleur to mpe ozoluka bamatiti non na ye koluka nde lisungi na yo baenemi na nga batelemi balingi babotola héritage na nga bapesa yango na moto mosusu eloko nakoki kopermettre te pardon grand nganga sunga ngai kende yebisa na bampaka ya mboka ke esengeli obiora te nde azwa bokonzi bapesa yango epa mwana na ngai reine na ngai
Nzambe azwaka ba ordre ya batute, c'est lui même le ordre. Yende azali mokolo mibeko. O ezane tozo pesa nzambe ordre. Non non non. Nazo pesa nzambe mibeko te. Mais nazo senga nde epai na yo. Oyebisa nzambe na bakoko ya mboka ba sage ke mwana na ngai esengeli nde azala roi parce que aza yaya. Biso nyonso toyebi ke mwana yo aboma. Toyebi ke mwana yo aviola pe aza criminel. Oui, nayebi na ngai ke mwana nga aboma. Nayebi na ngai ke mwana nga aza criminel aza na boloko. Mais yango te kolongola couronne o esengeli ba pesa ye. E kolongola yango te. Grand nganga, grand maître, sala loro moko. Sala. Pardon, décider, na ko changer ndako na yo ya matiti na ko komisa ngo immeuble. Naza na pouvoir na monopole na moko yo. Ngande grand prêtre mère. Hey. Na koki jamais ko sala demande na yo. Et ça pratiquement impossible à pesa ko décevoir banzambe. Nayebi. Nayebi ke za plan na bino. Nayebi ke bino nyonso bosangana kina yo poza na kati na bango. Mais boyoka yango mwana nga kokoma roi okotelemela banzambe te mama tika criminel ya tikala na boloko mobomi atikala na boloko violeur ekosimba te mwana ngai esengeli akoma roi tolanda film oyo na bokebi nyonso ba fidèlian Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville. Fidèle Story partout. Merci Naba Fidèlian. Merci Naba Fidèlian na nyonso. Fidèle Story yango yo. Bozota lato. Bozota late jou yango ekokaka. Obiora yeyo bandeko na ngai ba couronné obiora tandis que maman azobunda pona mwana ye oyo aza na prison tolanda film oyo pouvoir forcer pouvoir oyo bazwa yango na makasi obiora mwana oyo atikalaki yeyo ba couronné mwana oyo ya malamu mwana ya botosi yeyo ba couronné mama pe ya mwana mobali ye kuna azali kobunda pour que mwana na ye ya mobali abima na prison criminel violeur bandeko na ngai basi film eza kitoko film oyo eza goût tikana pesa merci à mon cordon Alex Mbuyamba yayo yango yo papa obiora ye yo bakurone bandeko na ngai mokonzi na ngai oza digne ya kozala mokonzi ya mboka oyo honneur epai na yo roi obongi na yango mwana ya botosi toza na esengo ya kokurone roi na biso lelo roi na ngai oza digne tanganga yeyo ayei na cérémonie bakurone obiora bandeko na ngai bozala wana makambo ekomi ya minene après couronnement ya obiora nini ekosalema awa tolanda film oyo la bokebi nyonso la reine ya kanda yeyo aye la reine ya kanda film oyo eza kitoko ma fidèlian film oyo eza goût avec moi votre humble serviteur le président Fidèle Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager et la star du moment maman ya kanda yeyo la reine ya kanda ye akuti ba couronné obiora atali bango adongoli talabino pena ndenge bofandi mikolo ya zoba mama est-ce okomona teke toza na tango ya cérémonie est-ce que ozokomona teke baza kokouronne ngai roi mpo noza koagir bongo nani roi tala penda yo kozala roi nanga mama respecte roi aza déjà roi oui aza roi ya royaume oyo nakondima yango te
nakondima yango te ke mwana oyo ya zoba putain bâtard azala roi na kati ya roi mama poni ozofinga mwana nga boye nakondima te loba nakufa nakondima te oyo ezali kiti ya mwana ngai esengeli mwana ngai arekipere yango mama kosala bongo te esengeli bolongola chapeau ya royauté na kati ya mutu na ye sikoyo bolongola yango bolongola tala nakotole te mama ase keba olobi mabe mingi nakomi deja roi na miso ya nzambe na miso ya bakoko na miso ya mboka pe ya basage naza deja roi naza sikoyo na pouvoir keba roi atelemaka mama la reine ya kanda alobi jamais abakoki jamais kokurone mwana ya mwasi ya mibale côté ope na royaume balobi jamais bakoki jamais kokurone mwana ya mwasi ya liboso parce que aza violeur aza criminel aboma réputation ya mboka esi ebeba pe en plus aza na prison nani aza na raison bapapa bozolanda ngai bamama bozolanda ngai film oyo eza kitoko bokomela nga bobenga ngai estce mama reni aza na raison mwana ye aza mwasi mwana ya liboso esengeli bakurone ye malgré aviolaka aza condamné à boma na prison est-ce que bampaka baza na raison tolanda film oyo na bokebi nyonso bafidelia film oyo eza kitaka bafidelia film oyo eza gu ninango bozokama boye hein? Non, ninango. Hein? La reine a monique ba couronné mwana ya mbanda ya mibale ake na kati ya chambre na ye amitsubi mbeli. La reine a mitsubi mbeli akoki ko supporter choc wana te mwana na ye azalaki mwana ya liboso we sengela ki azwa couronne bandeko na nga ya basi bandeko na nga ya mibali mwana violaka jeune fille ya moka olia sukaka na ko violer mais abomaka jeune fille wana bakondanaka mwana na ye 20 ans de prison sikoyo asali 17 ans na prison nano abimite est-ce que sengeli babimisa ye po bakurone ye na oyo asala to mpe eza digne bakurone mwana oyo azali sur place bobenga biso bisika nyonso bozolanda filme oyo mabe ekoti benga roi mabe ekoti yebisa roi mabe ekoti ono roi aza ya kolala roi esengeli apema yaya benga roi bimawa o mabe ekoti ndeko na ye ya mobali ediki abomi na boloko azwi grâce présidentielle abimi na boloko mabe ekoti ediki aza criminel ediki aza mobomi nazomona ndenge ni trouble ekoti na kati roi ayebi makambo oyo roi ayebi makambo oyo ke ndeko na ye ya mobali abimi na boloko ozoyebisaka ke roi ayebi yango oui roi ayebi asomneke roi ayebi yango mpe informe nga te roi yebi ke ndeko na ye abimi na boloko rwande moto asinyaki ke babimisa ndeko na ye na boloko donc soki abimi na boloko eza grâce nde ya roi roi mitimoleli libulu ye moko amitimoli libulu ye moko akundoli bitumba ngai ono una sambwe est-ce que roi asali malamu est-ce que roi azwi décision ya malamu roi amoni eke nazwi bokonzi ndeko na nga malgré aza criminel ndeko na nga malgré ya viola me ngane naza na pouvoir na mboka lokola nazwi bokonzi nabimisa ye abima aya to travailler na ye est-ce que décision ya roi bafidelia eza décision ya malamu est-ce que ndeko na ye ya mobali akoya na esprit ya ke ba travailler ndenge ndeko na ye ya mobali alingi wana azali ndeko na nga ya mobali jamais nakoki kondimaka nga nazwa bokonzi mpe bokonzi eza ya nga na tata do ya tata na biso mibale mpe namonaka ye na prison jamais esengeli to travailler na ye yango nazwi décision ya kobimisa ye abima
abima aya to travailler beaucoup royaume eza munene azwa par na ye a réjouir na par na ye aza ndeko na ngai ya mobali na nyonso asala mpo na ngai naza kotrouve yango normal aza moto aza na baerreur mais aza mpe na bakalite aza mwana ya tata na nga donc mpo na ngai nazondimela yo te o ndimelanga mwasi na ngai akozala moto malamu mpo na biso tolanda filme oyo na bokebi nyonso eske desizio ya roi bafidelia eza desizio ya malamu fideli story toza mpe tokozala toujours awa roi abengi bampaka awa roi abengi bampaka na baservante baya koyamba ndeko na ye ya mobali oyo auti na mboka tolanda filme oyo na bokebi nyonso bafide de filme ekomi gu to bongio filme bongio ye waye oyo ndeko na nga ya mobali yaka koyambanga bayambani bamama bozala wana obiora ya mindeko na ye ya mobali nini ekosalama ndeko na ye ya mobali bien bagangi na nsima na sepeli komona yo après 17 ans on atikala komona yo boye te na banda kodozani basala badiemba bilokota diemba filme eza kitaka bafidedien vraiment nalingi na présente yo tokota na kati ya ndako omona palais royal ndenge na bongisa no yakawa esali nini ya kokoma roi après avoir koboma mama na ngai no nga na boma mama na yo te mama na yo ntango nga na komi roi shoki wana nde ya mitu bambeli akufa ye moko babomi mama ya roi yaya obomi mama na nga mama akufi ndeko na ye ya mobali aye na décision aye na bacriminel yo pesi mpenza autorisation baboma mama na nga yo yakawa pesa na lo couronne wana alongoli chapeau na ye abwaki azwi couronne ya milatisi kosala bongo te kosala bongo te ndeko na nga mobali nga moto na destin babiso na prison tala bomi mama na nga kosala bongo te tala ndenge nini ale baboko likolo nyonso tu na se boya na se prisonnier aye kobebisa makambo pouvoir forcer première partie yango oyo bafidedien tala ndenge roi balalisi yo ale bonso mobali oyo boligote ye bokende kobwaka ye kuna soi-disant roi azwi bokonzi oyo ezalaki ya ngai aprofite ndenge nazalaki na prison azwi bokonzi na nga mpe soki wana te abomi mama na nga namwa mama na yo te mama na motema na ye ya mabe ntango wakike na komi roi amitubi mbeli ye moko tika ngai yo botika ngai okofuta oyo ozosala lelo botika nga bandeko na ngai ya basi nini ekoleka ndeko na biso ya mobali yeyo aye récupérer pouvoir forcer pouvoir oyo epesamelaki ye lisusu te oyo ozosala eza mabe ndenge nini okokoya na kati ya palais royal mpe ozwa couronne oyo balatisi yo te na bakoko mpe omilatisi yo abomi ye mpa na ye liseki eza te oyo tata boma yeyo aye jour nini nakozala couronné wana ngai mais oza déjà couronné oza deja na couronne na mutu na yo oza deja couronné oui kombo na ngai fi ndengele ngangolo peu importe oyo ozali okomi onou oui nalobi okomi onou munduki
Munduki oyemba frère Patrice Munduki bangaka yangu tala ndenge Munduki ezobilisa tatawa Munduki elalisi batata na se bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali fidèle story toza pe tokozala toujours pona kotala ba chaîne nyonso tu ya télévision pona kolanda ba chaîne nyonso tu international ba chaîne nyonso tu ya match ba pare à Kinshasa ba pare à Brazzaville ba pare à monde entier fidèle du mauvais TV application du moment oh ba fidèle nyonso baza ko télécharger kota na kati ya YouTube na yo kota na kati ya Play Store na yo peut télécharger application fidèle du mauvais TV otala ba chaîne nyonso tu ya télévision ndenge olingi zwa mona mobali wana kende na ye na zamba moko boye boma ye boma langa prelek dangana oya komi ruwa bomelanga leki wana oya komi ruwa yeyo tata boma tata boma apesi mitindo bakende baboma leki na ye ya mobali bandeko na ngai ya basi eske bakoboma ye film oyo elelisi deja ngai mama moko alobi pardon azwa bokonzi me aboma ndeko na ye ya mobali te ndeko moko akobelenga bi garso oyo atunaka bafilme ya minduki azalaka asase nini ale bandeko bozelanga wana nga nakende na ye nakende asilana na ye nakende na elimine ye tolanda filme oyo na bokebi nyonso bafidelia bakoboma ye to mpe bakoboma ye te batension emati na bandako bamama ebele bakomi deja kosambela nzambi aboma prince te keba wana keba na koboma yo keba efuka bakanga miso sambela bafidelia eske akufi to akufi te filmo eza kitaka bafidelia filme oyo eza goût avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe l'artiste cinéaste les grands managers la star du moment pouvoir renforcer première partie yango yo bozotala te rwana ngai ozwi deja bokonzi mpo ozali roi sikoyo esenge nayebisa yo eloko moko oza na trone sikoyo oza mokonzi me nalingi na conseil eloko moko nde na banda ekoloba esengeli oluka protection mpo na koprotege bokonzi na yo protection me naza na bagarde ebele baza na minduki parci par là moto akosimbanga mpe moto akokoma waza te eza bongo te eza protection oyo yo ozoloba wana te esengeli oluka protection spirituelle à part charnel oyo ya bagarde donc ozongolo bisangaki esengeli nakende nasimba bakisi oui esengeli okende bakurone yo balamba yo bakonzi nyonso yo monaka wana oyo abimi député ministre président de la république bazalaka na kati ya banzungu balambaka bango donc bango nyonso nde omonaka bango wana bazalaka na protection mpona kobatela bapouvoir na bango donc keba oza na baennemi mokonzi nyonso azalaka na baennemi aza na baadversaire aza na bato bafingaka ye na bareseau sociaux aza na baopposant esengeli ose protege roi na ngai malgré ozwi pouvoir forcé
pouvoir forcer première partie yango yo. Merci Naba Fidédia. Merci Naba Fidédia nyonso. Fidé d'histoire yango yo. Bozota lato. Bozota la teya esengeli ozala protéger bakende balamba yo bakalinga yo esengeli ata kutu batu baye balukona bandoto bazwa yo te babeta munduki ekozwa yo te ata bombi ekozwa yo te ata lance roquette ekozwa yo te rwananga esengeli oyo kangai nazali meilleur conseiller na yo onowu oyo tie na mboko yo ezanga yokelanga roi ndimelanga nazana moto oh déjà ça prêt pour à protéger yo ono ou amemelaka roi conseil esengeli roi azala couronné après qu'on a la couronné en nzoto azala pe couronné spirituellement tolanda film oyo na boke binyonso jour ya couronnement ekokaka bandeko na ngai bobosana te ntango bovotaka bango physiquement eza mpe na baoyo mpe bavotaka bango spirituellement nde omonaka nyonso balobelaka biso na meeting nde omonaka nyonso balobelaka biso na badiscours après kolobela biso ntango bakendaka kuna na vote ya molimo maloba nyonso echangeaka nde okomona depute alwakaka me akokisaka te akima base nde okomona ministre avakoma ministre apesaki baprojet ntango akokoma na biro makambo ebongwani nde okomona président azalaki opposant apesaki bapromese ntango akokoma kuna maloba échanger kuna dia basi ba couronner na monde na bango ba pesi déjà ba orientation que sengeli peuple wana ba nyokwa maka poyo mata esengeli bango ba lela poyo tombwama bandeko na ya basi bandeko na ya mibali film oyo na dédié yango et pas ya ba autorité ya monde entier film ezakitaka ba fidélia avec moi votre humble serviteur, le président Fidé Bimotonzambe, l'artiste, cinéaste, les grands managers, la star du moment. Tikanabete la paix autorité à Mokali solo et application Fidé Bimovi, papa député, papa honorable sénateur, PDG, application qu'on permettre yo, na bureau na yo, monsieur le président, yakolanda ba chaîne ya télévision papa pasteur avec archevêque nabetela basango nyonso tu ya RDC lisolo application ko permettre yo papa sango olandaka ba chaîne nyonso tu ya monde entier ezaka Fidé du Mauvais TV kota na kati ya téléphone na yo papa sango ndeko na ya machine ndeko na ya mobile kene na Play Store na yo soko za na Android soko za na iPhone kene na App Store na yo beta na bande de recherche Fidé du Mauvais TV ndenge oza komona ekomami wana Fidé du Mauvais TV télécharger application Fidé du Mauvais TV installer yango kota na kati tala ba chaîne nyonso tu ya Kinshasa ofele bouquet Fidé du Mauvais tozali pe ko fongola ba chaîne ya média en ligne tozali na ba serveur ya qualité oza na possibilité na ba serveur na biso olegisa ngo pe na ba bouquet nyonso tu international yaka benga biso pose chaîne na yo pasteur osa la campagne na yo otia matin na yo journaliste otia ba émission na yo 6h à 6h 24h sur 24h awa toza toujours na kati ya couronnement yeba o couronner ngana oyebisa ba parier pardon ba parier ya Kinshasa pona kotala ba match nyonso tu ya Afrique ya Europe ya Amérique ya Asie ya Océanie application ya kotala ba chaîne wana ya sport nyonso ezalaka moko Fidé du Mauvais TV
télécharger Fidèle d'Imov application Fidèle d'Imov TV na téléphone na yo ba fidèle pardon tango baza ko couronner na monde na bango ya molili biso pe toza ko zo ba téléphone na biso esika tozali ko télécharger application Fidèle d'Imov TV massivement même monsieur le ministre des médias yemoko aza na application ya Fidèle d'Imov TV atala ka ba information ya ba chaîne nyonso même monsieur le président ya CESAC yemoko aza pe na application Fidèle d'Imov TV télécharger yango monsieur le président bon télécharger yango gouvernement mobimba application oui, qu'on permettre na ba province non surtout il y a RDC balandaka ba info balandaka ba match balandaka ba télévision bandeko na ngai bino ba banso boza pe na ba chaîne na bino ya télévision tozali pe kokotisa ko adhérer ko héberger ba chaîne non surtout ya télévision yaka benga biso to tia chaîne na yo na kati ya application gratuit ya ofele okopesa la ngombongo te chaîne na yo pe elandama partout na ba province na ba pays africains na ba pays européens na ba pays américains partout baza ko télécharger application Fidèle d'Imov TV. Awa cérémonie eza ko sala mabandeko na ngai bolingi na loba nini bolingi na interpréter makambo tanga ngazo loba yo zaka wana kaka ya kolela hein mobali na wana leki na nga si akena na sina récupérer yo okoma mwasi na nga esengelo sala ba besoin na nga jo aza mystique abomi mama ya prince oza mobomi oza moto mabe ozanga motema obomi mobali na nga obomi mama na ye mpo na pouvoir lelo komi koluka koviole nga kozwanga par force okomisanga mwasi na yo ozanga motema ozanga mawa oza vraiment satana komeka kutu te kopusa na pembeni nanga pusa nawa komeka te soki omeki kopusa pembeni nanga na kosala eloko ya mabe nakotolere te ke nabima na yo mobomi violeur tolanda filme oyo bolanda lisolo mwana mwasi aza korapele mwana mobali oyo ke aza violeur botala lisolo oyo esalaka ke mwana mobali akende bakatra ye 20 ans ya prison ntango azalaka bolenge yeyo wana prince nini yango prince nasana pekisaki yo baje oyo nalingi na nga te boni bokoka munduku na yo ozokanga mpo nini ozokanga mpo na nini naboyaki makambo oyo ozoderange nga partout nasepelaka na yo nasepela naboyi na nga mamba osepela na nga aza mwa moke yaka naboyi roi nini yango boyi yo mpe nini yango na yo pesanga kaka te naboyi na kopeso te naboyi na nga nayebi kopesaka munduku na yo ngai naza prince ya mboka oyo pesanga prince naboyi naza prince ya mboka oyo soki oboko pesa na kozango par force naboyi tikanga naboyi nakozango par force naboyi prince yeyo botala ba acte ya mabe oyo prince asalaka aviolaka mwana mwasi oyo aviola ye tango asisi koviole ye nini esalamaka tango asisi koviole ye azwi nzete pwa pandi mwana mwasi akufi tala nini ndeko na ngai ya mobali ba acte yo sala ndeko na ngai ya mwasi ba acte yo sala lelo ekangela yo ba porte moyen o bénéficier na réputation yo si obebisa ezalaka te okoma na yo ndumba ya quartier moyen mobali abiaya kobala yo ezalaka te okoma escroc réparateur ya lokuta couturière ya lokuta commissionnaire ya lokuta moyen ozala marché eza te wina ndimi nakolinga te napesa nzoto na ngai epai ya mobomi criminel violeur jamais nakolinga te mpe nakopesa nzoto na ngai te ekosimba te oza mobomi nakolima yango te okobima wa te
okobima awa te yo il faut komaka mwasi nanga soki oboyi na ko violer pe na bomi yo ndenge na salaki lokuta ngai ko simba te yo yakawa yaka sala noki na zana posa na yo yakawa sala noki okobima te ona kobima na ko simba te yakawa yaka zongawa yo keba tango ye azoluka a violer mona mwasi aleki na ye oyo azalaki reine ya palais royal le tango abengani leki atindi baboma leki arécupérer mwasi aleki na ye akomisi ye mwasi na ye pouvoir forcé mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville et surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là reportage, il y a événement le là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to sala couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to sala couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino so et surtout tolobe la business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidedi Move Production nous sommes là pona kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours ya informatique, ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Film oyo ezagu awa tomonaka servant serviteur nini yango ekosalama awa nani yango akangi serviteur prince roi zongi bafidedia est-ce que oyo eza ndoto to mpe eza réalité roi na ngai okosali ndenge ni mpo okota awa est-ce que yo yebi te ke nga na botama na palais royal pe na vandi na palais royal na yebi banzela nyonso kokota pe na kobimela awa eza ndako na ngai roi zongi est-ce que babomaki eto te tolanda film ekomi intéressant film ekomi kitoko film ekomi goût bafidedian bobenganga boyebisanga ki oyo eza ndoto te donc nangi naloba ke yo kufa kite babomaki yo te po bisi babisa biso ake yo kufa nakufa kite ya solo okufa kite ya solo pena roi beti lisolo roi beti lisolo tolanda lisolo oyo ya solo bandeko na ngai eza ndoto te po roi beti lisolo ke akufa te
tango ba mema keba bo maini ne salamaki ya lelo eza suka la yo gumba masa priya suka munduki yango na betaki roi azobika obiora ubominga te wa pemi obiora tolanda filme na bokebi nyonso obiora nzambe na yo abikisi yo lelo nzambe na yo aza makasi nzambe na yo épargneur yo abikisi yo ndenge yo mpe obikisaka tata na ngai s'il vous plaît comment tata na yo eza nani kombo na ngai moko nano eza dike kombo papa na ngai eza onoise onoise ododugu wi tango bakoselaka ye makambo na mboka ke abomi tanta mwasi na nga balingaka batie na boloko bakatelaka ye 5 ans me yo okendaka obimisa ye tango nabimi na prison papa na nga abetelanga lisolo ayebisinga bolamu oyo osalaki yango tango mpe bapesi ngai vi na yo na boma namoni bolamu na yo oyo sala tata na nga mpe nalobi te nakoki jamais koboma yo na récompense wana nga mpe natiki yo au vivre mais keba yoka esengeli okima moko oyo zala mosika ya ville oyo pardon ndenge nazozonga boye namona yo te na kati ya ville oyo mpo ndeko na mobali aza méchant aza criminel ya makasi bandi jour akomona yo na ville oyo yebake ye moko akoboma yo yebake ye moko akosila na yo kende longwa na mboko oyo kende ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali yekola mpe yeba kosala bolamu na bato bolamu oyo ozosala lelo lobeko koepargne bana na yo papa asalaka bolamu ta lelo mwana abiki wana ngai nazokamwa sikoyo ozongi awa oyo kosala nini yebisanga edike aza mutu moko mabe mobomi komona ye boma aza vraiment assassin aza mutu malamu te ya kopesa confiance te na ye awa mpona azwa mwasi na nga yango nde eza objectif na nga aboma mama na nga azwi royaume na nga mais pardon apesangaka mwasi na nga objectif na nga awa eza nazwa mwasi na nga nakende na ye ata na kati ya zamba atikaka eloko moko na nango wow eza impossible o po niveau aboma azali komaltraite mwasi na yo akoma koviole ye azwa ye na makasi akomisa ye mwasi na ye en tout cas eza impossible o nandimi te yaya nandimi te kotia vino na danger te po soki adécouvrir ke osawa ezala yo ezala nga tokufi mutu abeti porte bafidelia mutu abeti porte bafidelia biliaki roi bikoki mbala oyo bala kuna babikisaki ye eske mbala oyo akobika film ekomi gu mwana mwasi akoti servante akoti bango na bango bamesana o baje de bureau baje du travail baje ya bagroupe omona président aliaka mwana mosala patron abimaka na oyo oyo abimaka na oyo baservante na bato oyo soki basalaka na bakompagnie ta barole na bino bosalaka boye mosala me boye na bolingo sikoyo roi amoni ke ye abimaka na servante ebebeli ye filme oyo eza kitoko bafidelia filme oyo eza gu akei oui akei ninango ako donc depuis nga naza wana moko oyo na kati ya palais oyo osaka na baservante nde yango wana na nsima na nga donc yo mpenza oso baservante bakoma na bango basi na yo nzambe alola o tala moto amemeli malédiction na kati ya palais royal na ngai makambo esamala bino ako
ago do makambo bino ba chef bosalaka na kati ya entreprise nde kozwaka bana baso bazoya mosala sika o bazokota na mosala sika koliaka bango bimaka na boka munoko na yo ago decevoir ngai ago o decevoir ngai ago yebisanga olia bango combien obimana bango combien ago yebisanga ago mosala bozwa yango wana na kati ya entreprise deja engagé yo lokola chef yo mpe okomi kozwa basi ozwi oyo otiki oyo okomi kutu bokoma kutu kozwa bango avec intérêt soki aboyi okokosele makambo epai ya chef yebisanga omona bango combien wazala malembe pardon oza na kati ya risque akoki mpe kobalukela yo roi pardon roi yokela ngai nazala toujours loyal epai na yo naza kutu prêt ya kopesa vie na ngai epai na yo mwana mwasi wana nalingaka ye na motema moko mpe naza na ye kaka moko nabondeli roi na ngai yokela ngai mawa atuko decevoir nga oza moto akopesa confiance te na pensaki ebele mpo na yo mais odecevoir nga tolanda filme ekomi goût misala na bango bazwa na baentreprise yango wana babengaka reine nani abengi reine tolanda filme ekomi goût allo eza nani oyo aza kote nini aza place nini yaka madame aza na kati ya ndako na nga na kati ya chambre na nga yakomona ye yaka aza awa wi nakoya nzambe na ngai yo mobali na nga aza na kati ya palais royal awa nakoya komona ye o nakoya komona ye tolanda filme oyo na bokebi nyonso roi azongi na kati ya palais royal mpo arécupere mwasi na ye bafidedian est-ce que akorécupere mwasi na ye oyo grand frère na ye déjà akomisa ye mwasi na ye par force pouvoir forcer ndeko na ngai eza na bato ebele a cause ya bozwi a cause ya mbongo a cause ya titre bazwa par force mapango ya bato bazwa par force basi ya bato bazwa par force héritage ya bato po bango baza na basupport bango baza na mbongo filme oyo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo ndeko na ngai ya mobali ete ya bato nyonso tu oyo bazwaka par force mibali ya bato bazwaka par force bahéritage ya bato bazwaka par force bozwi ya bato mwana mwasi oyo wakei nini ekosalema eske abomaboma akolanda ye nsima to te filme eza kitoko bafidedian filme oyo eza goût avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Moi, si yo babengi pas ya chéri na ye. Na ndako ya servant na bango tolanda filme oyo kuna pe abomaboma atikali na meto ye moko eske abomaboma azolanda nsima to te filme oyo eza kitoko filme oyo eza goût merci na bafidedian eske akoya wi akoya wana nga nabengi depo bandeka makambo na oyo akoya kaka akoya wi akoya roi zala calme akoya ndenge alingaka yo nde nayebi yo wana eza ye eza ekende otala eske ekozala ye eske bakolanda ye nsima roi akutani na mwasi na ye bafidedian bamama moko alobi motema ekiti ndeko moko ya mwasi abengi ngai na Kimbanzeke alobi papa nazobanga pardon abikaki pour la première fois mbalo baboma ye te akima na ye akende libela amour ebomaka
Love Bobaka. Biga dédicace à mon pao mokondi. Malobolo baka yango yo. Tala ndenge ni moto azola dabolinga azondima. Munduki bomaye. Mwasi andimi atiki meto. Alanda bolingo na ye place motema elalaka. Ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali. Bolingo ba forsaka yango te. Yaya na sepeli vraiment bébé na sepeli bébé comment na yo mais yo kosala nini awa ndeko na mobali aza dangereux soki amoni yo zawa chéri akosala yo mabe na yebi na ye awa nde kozwa yo abomi mama azwi royaume azwi nyonso jamais koki kobotola nga yo na ye kozwa yo tokende oza mwasi na nga na bala officiel na miso ya leta na yebi bandeko na ngai kuna mwasi na mobali bazo solola awa pe bandeko na ngai aboma boma alali aboma boma lamuki bafidelia mwasi azate nini ekosalema aboma boma akolanda akoluka mwasi soki akuti ekuna première partie bafidelia ya film oyo pouvoir forcer esuki awa tokutani lobby awa na miel télévision avec moi votre humble serviteur le président Fidèle Motonzambe.